Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Chérie, non, qui m'a dit en bambou. Eh papa, pourquoi il y a pour maman? My baby. Pourquoi vous êtes pas dessus? My baby, me liti. Baby, me waiting now. Baby, me liti. Baby, me waiting. What you bet, my baby? Baby, me waiting now. Congo check check TV. Ya papa Sibou Mutombo don et ma bête tous abonnés don. Bande konanga ya poto, ya Afrique du Sud, ya wapi tous abonnés. Congo check check TV. Toko makas. Sibou Mutombo. Balambinga. Pembe. Yoka ba lèvre, yoka ba ftansoi. Congo check check TV. Qui toko makas. Mais ça m'a connu pour le baptême. Bonjour chers amis téléspectateurs, il y a Congo Check Check Télévision, Dengue Boebi Kaka, une fois encore toye na banda kunabino, na ba métro, na ba téléphone nabino, pour na ko tali sabino la réalité quinoise, congolaise et en particulier quinoise. Et surtout je m'adresse à vous de la diaspora, vous qui êtes à l'étranger, parce que Naebi était chaque fois que lancaka un cri d'appel vers Bino, vous n'hésitez pas à réagir et à répondre. C'est comme ça que les lots ozali susu awa soki totali tozana na Kanluka, je crois babengi yango Jamaïque ou Kanluka, ezana commune ya Ngaliema na ville à Kinshasa, na République démocratique du Congo. Toye ko découvrir une famille qui vit vraiment dans la misère, si je peux le dire ainsi, vu la qualité à mode de vie bazanango, condition de vie bazanango. Alors nakoloba mingite nako présenter bino maman a kopé sabino kombo naye, elle a ko présenter bino pe bananaye et on va continuer. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nona? Ma Sylvie. Ma Sylvie awa ovandi oza mama bana nyonso bana na yo? Bana nga moko, naza mama na bana 4. Oza mama bana 4. Sikoyo osalaka nini? Nasalaka elo te musala eza te natambula ka mpona koluka mike po bana balia kosokola bilamba nazoke telema kaka na baveni kuna na bandali oyo aza nango apesinga na sokoli naye kolesa bana nazobunda nazokoka te. Siko soki osukoli bilamba wana ndengo kende otamboli osukoli bilamba bafutaka à peu près combien jours osukola bilamba? Bapesaka bango mwa mponka mukeka mpona bana baliana mokolo moko nakoyeba makambo kozala ntango mosusu ntango bato neti naza boye mama pasteur tosambelaka na église moko ye moto azwaka mikumba ye kolakisaka ndako ya albombaka biloko ya masanga alobi anantanda vandaka wana bana me keleke minute okotikelaka ndako po nga naza ndako wana eza na posa misala na nga. Sikoyo namoni bana mosusu basi bakoli yaya. Bonjour. Bonjour. Kombo nani? Marlène. Marlène otangaka? Oza en classe ni? 5e. Lelo ke classe te pointe oza na ntongo? Po abengana. Abengana pona minaval? Donc na mbongo wana ozosukola bilamba ma Sylvie bana bazotanga te soina ko? Nazokoka te, ata moke nazokoka te. Bongo papa bana na yo azawa? Papa na bana azate, papa na bana akufa na ye. Famille pe kipakanga te na bana. Ma Sylvie tala bandeko kuna baza posa omona yo. Alors siko soki na olobi osukoli mwa bilamba no sukolaka esungi yo oye olesi bana mwandambu obombi pe mwandambu. Siko ma Sylvie posa na we zani pona moni awa ezanda kwa batu il faut luka esika ofuta, il faut luka bana batanga, il faut luka eloko nini yo moni kokoko sala po kotambola wana nandimite ke chaque jour ozwaka ba client o bapesa ko bilamba ya kosukola. Posna yeza balukela nga mpongo na chamesa po na eloko yezande ebikotsela nga mpongo po bana batanga. Bongo jour ozwaka bilamba osukola te osala ndeni? Jour na zwaka bilamba osukola te tolala kaka na bana.
to lali luko na zana mabo wa mapasteur luko libana mike balie soke za pete zate po yepa azana mikam na bangambu ni mususu bongo poanyo que ça musala tana ndako pasteur te misala kasi kopo ya kate soke yende na ke me soke na yete moyena kende zate po komba pe mbulu bongo zo bala na ote poana moni ozana mwana muke nazo tangisa nazo kipenda liboso bana po mibali oyo kisasa awa mikumba 4 bana oyo tamus boko supporter te balukelo mobali na poto bana poto ma Sylvia oluka mbali na poto te ma Sylvia oluka mbali na poto te ma Sylvie aoluka nde lisungi ba papa to tiaki ka akoseka mwa mokeme soki botali na kolakisa bino eta ya ndaku place ma Sylvia zovanda place ma Sylvia zolala na bana place ma Sylvia zokita pona okende koluka mai ya komela na bana bozoyoka je crois à partir à ba information na Kanluka na Kinshasa on parle na choléra. Il y a tous ces risques-là, il y a choléra parce que à condition à vie, alors je crois que les cœurs sensibles, bo koki kotika la sans réaction te. Linde na utako ebisabino nazola kisabino meti la kisabiso nano ndako epa mama Sylvie avandi na bana mama Sylvie tokokota la eska mama Sylvie alala kana bana meti on peut voir s'il te plaît mama Sylvie avandi na bana bozomona eta ya ndaku eta ya matla eta ya batol parce que zandako ezaka ka antol et je suppose que ceux qui mbula ebeti azaka neti mutu moko ala libanda boete ma Sylvie te za ya solo mbula nyonso ezotangela na nzoto na bana alors bandeko vraiment na ebité soki na lobanini na ebité soki na lobanini bolandika ndenge mama lobi ndenge bana bazoloba mama Sylvie soki ozana likamba ko ebisa bato ba mama ba papa bazawa yonde oyebi pasi na yo oyebi posa na yo bana po batanga ndako po efutama esengeli na yo nini ngana zo senga ke loko balukana loko yesande ekotshela ngamphongo pona tangisa bana nazo pena ndako po tovanda na bana kimya eloko neti nini yo lingi ekotsela yo mbo balukelinga ezala moto olingi moto yo ebotamsa moto no luka ka moto azo tamsa me azo kotsanga mbo ka po bana batanga eza mbongo pe bakokesunga nga bongo pourquoi pas bapesoka mbongo luka biloko otiata na porto te kaka comme ça ozota la bana omonite te boyeza bongo balukela ka mbongo pona chena porte anda na teka po bana batanga otie biloko na yo ozoteka pe ozovanda ozotala bana poso kozobima ok mutu a moto wana aokoma ye o asali accident o atuti mutu soki atuti mutu lobi yo ozwa charge ya mutu na hôpital te teno kokate moni webisenga mukwano mama télévision ezate bana kutu bazo ke benga bangi papa vaje pona TV so ba ke babimka ba ke tala TV ko man bazo ina ko lela télévision eta te balukelengeza kama télévision mke po bana pe batalak bana poto balobio na poto télévision soki komi marque ya sika babwa kaka ata o ya kalawana o yo déclassé alobite ya munene même une petite télé là botinde la maman Sylvie à Kinshasa une petite télé c'est entre 70 80 € par là. Elle peut avoir une télé et kusungaye pour atala kanabana botalaka tozelaka te o épidémie esika songolo o mutu akufi esika songolo poto tinda bambon to salisa na kaer tozana bomé na envie tant que tu as envie de te salisa bibeza koloba il y a plus de joie à donner qu'à recevoir tant ozo pesa maman Marceline na pesi yombote na biete yoza maman we ya mutema munene wa mutema boboto maman Marceline na France na Londres na ebiete oza mama mutema munene mama Chanda na Londres na ebiete bino boza ba mama oyo mitema na bino esimba maka mama Rachel na yebiete boza ba mama mama tikalaka insensible te na pasi ya muninga na ye mwasi botala muninga mwasi ndenga azovanda bomoni esika azolala ondima te ke batunde balala na esika wana mais elle vit à Kinshasa na capitale au 21e siècle
comme si elle vivait na n'époque moko soki ndenge en tout cas naza kokende su ko continuer po babisinga ko utai kotoka mai bozo toka musika mai tozo toka na se aw kuna mai eza robinet to bosaka mai so bima na se wan tozo mai on tozo chene bido tozo melana ban siko mai wana bofuta kato eza to futa lokole eza beso to kende minjo afa kotoka bido mai pesa mpongo soki mpongo eza te moyo toka eza te do se mbongo eza te moyo toka mai omele eza te ah ma Sylvie okoke lakisanga ici kozotoka mai wa meti tokena ntota la place ma Sylvie azotoka mai bongo to ribande tota na bate basi nenga ndela yaki ya solo bandeko tokomi na suka toyaki kotika maman na biso ma Sylvie bomoni ndenge bazotoka mai awa pour vous dire que c'est vraiment pénible. Alors naebi ete bino boko sungaye boko luka par tous les moyens pour bobimisa ye na kati ya calvaire wazanango. Alors maman Sylvie lilobana wa sukezani lilobana ya suka papa za bomoni ndenge na yene bino na place na zo mela mai na place na zo vanda na ndenge na zana ban nazali suna lilobana ko bakisa te zali lilobana bakisa te osenga ki mutu asunga yo bote tena senga kaslisu na senga ba lukela mbongo. Ok ma Sylvia na kilo hein pour comprendre. Alors maman Marceline, maman Chanda, maman Rachel, binonyo sokuna na ebiete sibu mutombo. Boss na biso à propre ya bien. Na ebiete yo zali mwana poto ko touché par-ci par-là pour être maman Sylvie ayeba na kozala satisfaite. Alors à tout le monde, merci et que Dieu vous bénisse. awa o mataka bongo mataka ko sina malembe kantine opeli video ya sa photo Jésus. Congo check check TV, Yasibo Mutombo. Congo check check TV, Yasibo Mutombo. Chérie, non, qui m'a dit en bambou. Eh papa, pourquoi il y a vraiment My baby. pourquoi vous êtes pas de chez My baby, me liti. Baby, me waiting now. Baby, me liti. Baby, me waiting. What you bet, my baby? Baby, me waiting now. Congo check check TV. Ya papa Sibu Mutombo don et je m'appelle tous abonnés don. Bande konanga ya poto. Ya Afrique du Sud. Ya wapi tous abonnés. Congo check check TV. Toko makas. Sibu Mutombo. Balambinga. Pembe. Yoka ba lèvre, yoka ba futansoi. Congo check check TV. Kitoko makas. Msema makono kolobatin.